mutu ezali po ata tokundela bosolo mutu ezali si la solana belle vite bebe solana si la tête bolingana musala ka oyo ozosala yango yazosala musala yazosala ka yango wana ozosala bolingana pardon bolingana biso tolingana tala ndenge nazali yako naza na souci ya mabolu nde nali nasali une semaine azala ka donc mpona nini bolingo azalaki bete na sele mwa mwasi wana ete lokola mibali nayebi te bato balobi peke no ebanda na groupe salongo bozolobaka lelo ebanda na groupe salongo est-ce que na bolingo oyo olobi keno bozali nango na groupe salongo est-ce que ntango wana mpe balobi keno bato ebele bakufi na groupe salongo bakufa mpe na bapoison mpona koloba poison elokuta makambo ya poison nga kuna oyoka okasi konene makambo oyo komi na bana po babeba le mondial ye mona na kufa na poison te akufa na poison teyaki na maladi lokuta akufa na poison te lipasa na nga suke obi yaki di bon pa kwedi oloba nini bon pa kwedi bon pa masumu oloba ndeni bon bango côté administration ya groupe salongo nayebi te soki bango anaki kozwa direction nini mpona komomona moto nyonso alingi kaka azala kaka président ya groupe est ce que moto nyonso tosenga azalaka leader moto nyonso tosenga mai kaka azalaka président okosala mpe na nsima moto mpe obime eza bongo te otalaka mpe na bamusicien mosusu oza kaka teke lokola yo oza kaka jibe mpiana mosusu okoma kaka lokola jibe mpiana te oza musicien oyembaka kitoko kati na jibe mpiana mais nga nayebi te est ce que fo moto nyonso abengami kaka pasala groupe théâtral kasi yango makambo théâtre bandobi l'unisateur c'était Yontinga Akanga Masolo la chienne par excellence Yé Nini Banangola Gemidor TV eza na ba émission ya makasi ba théâtre ya makasi lelo libeba lelo libeba balobi biloko ya bien bagage ya bien bafilme ya bien bainformation ya bien eza awa bosabone talaka nga naza wana bokomona nga nde bolingaka nga partout bolandaka nga bokomona nga Gemidor TV kende liboso avancé odingi otala nini odingi otala bakaki odingi otala batéâtre odingi otala bémission kotala pasi mosusu te place jino lanzali soso pe mobutu azali bato tu bolinganga na opi bolinganga te bosaboni bozala desi te nyonso tu tozosala awa eza super canon eza super barbara eza kosala makitoko makasi bandeko na ngai papa de yo nzinga uzosala musene yo kitoko nde ezali chaîne na biso chaîne na bino chaîne na bato banso bosabone massivement parce que bokotala biloko ya kitoko bagaka kitoko bafilme ya kitoko basérie ya kitoko bafeuilleton ya kitoko baémission kitoko nyonso ya kitoko we balobi moto akima te moto ajape te biso nyonso mosapi nzela moko bosabone tosabone basabone bobosana te abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement bosabone bokozwa baémission ya kafu bokozwa bagaga kafu bokozwa vraiment makambo bosabone vraiment massivement borate te est-ce que si nakosa bino nano te est-ce que si nakosa bino nano te bowumela bateya te bagage n'importe un temps bobosana te abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement on a lu massivement na s'abonner tout ça na biso nyos tout pour tout ça la décité na ke ku s'abonner yo so la nin pour bandola na nza te bandolia qui a mal qui a dégâts pour s'abonner parce que nga pe na s'abonner donc yo so za distrait de gauche à droite dans ba star na bino tout bolinga a talanga wat te pasi na zanga wana ngana bango tu so la raté so ko dingu tal utani ngao ngana ke ku s'abonner ngana ke tokutani wana à suivre po bomona nene botai toujours nyonso tu yikitoko eza na Gemidor TV bukandi musika te abonnez-vous massivement tuza wana let's go l'unisateur c'était Yontinga bandeko balandi esengo mingi na komona bino boza ebele na kati ya télévision ebele liboso ya Gemidor mpona kolanda émission na bino tokundola bosolo émission tokundola bosolo ezali émission oyo toponaki yango na kati ya Gemidor TV
mpona kotalisa bosolo eza nini ezali bosolo ezali likambo oyo ezali bongo eza bongo mais bato balingi te keno baloba yango ke eza bongo bato bandi kofinafina yango te ezalaki bongo te mais biso sikoyo toye na lolenge moko ya kotalisa keno te likambo oyo eza bosolo fo ezala bosolo oyo mpe eza bosolo te fo ezala bosolo te toponaki kosala nini toponaki kotala keno likambo oyo eza keno na bosolo il faut toloba yango na bato balingaka bosolo oyo bato balingaka sembo yango moni toponelaki bino genre ya émission oyo ya koyamba bato oyo bakoki koloba bosolo fo kolobaka yango mwasi soki osali mobali mabe yebisa ye papa limbisanga nasalaki mabe yango nde bosolo mobali mpe soki osalaki mabe lobaki no te likambo wana eza penda ya solo ezalaki bongo mpe limbisa ngai na nsima ya bosolo bolimbisi fo ezalaka. Merci beaucoup na papa de Yonzinga topesi merci parce que na grâce na yonde olingaki émission oyo ezala. Merci beaucoup na maman Bita Nzinga Masamba na bana nyonso na kati ndako parce que kuna na poto botala biso na écran penza ya munene botaka écran na pona kotala biso vraiment. Lelo tolingaki tokundola bosolo na likambo nini. Bozomona toujours chaque émission naza kosala naza kotuna ba question ya makambo etali ya liwa ya mama Boli. Pourquoi naza kotuna yango? Théâtre eza na sike euti. Théâtre eza na bepa euti. Ou eza pe na bato ba memaki yango po lelo tomona ba oyo baza lelo. Ba mama Boli baza bato basali mingi na mboka na République démocratique du Congo. Basali mingi. Yango moni chaque fois naza koyamba bato nazo zanga te même si bato naza kobenga na Congo naza kotia bango en ligne nazo zanga te kotuna bango programme ya makambo mama Boli eza kokende ndenge nini hommage obiso j'aime to kopesa ezaka oyo toza kosala to témoigner bolamu na ye to lakisa bato oyo azalaki artiste aza lisusu te artiste bakokunda ye bientôt mais to talisa bato azalaki nani qui est mama Boli musala nini asalaki pemena titenge sana azalaki nani na RTL azalaki nani na groupe salon azalaki nani to sepelaki lelo na émission oyo ya koyambela bino moko ya kati azalaki pena mama Boli avandaki na ye asololaki na ye asekaki na ye basalaki musala moko na kombo ya mama Ibanga. Bonjour maman. Bonjour papa. Ça dépend ya RN aux États-Unis R autant monsieur ça bonsoir ça dépend R autant la émission bonne santé. Santé bien en gros. Santé bien en gros. Mes condoléances. Merci. Voilà. Mama Boli aza moto yo bo umelaki na ye bo fandaki na ye mingi. Vraiment na yebi keno passe ça na motema. Passe makasi. Est-ce que bozo zota resolo na famille? Nazo solo la le sona mama Bomengo. Mama Bomengo. Sona mama Bomengo. Mo pena ko ya nzombo. Ko dia nzombo. Na solo mama Bomengo. Ayebisi ngai, nyoso zo le kazo yebisanga. Nyoso le kazo yebisanga. Ayebisanga. Tango ozwaki information ya liwa ya mama Boli betela biso nanu ekutelaki ndenge nini oyoke sango ngo ekomana na matoyi ndenge nini papa lutumba bi sango na matoyi lokola kake ebeti na motema kake pene betaki nazaki nakende place mo boye nabani ka boye na mo ba tala na kipela ngade na bikale ba batala mo mwana mutama mai banga ya bana na pena ki patiti omona patiti ya moteki kabelo na kikolo patiti ya mbote yango merci ya bani mingi na mart na roi 13 ya patiti ya bisinga lobi ni uza bona matanga matanga nani na yeso akufi maboli akufi epa nazalaki nani nakani na koloba boete boli ya ngai koloba boete alobi nga maboli vraiment ngabi tozosolane mingi mais tosali temps vraiment nazozwa lisusu na telefone te mais nde nasali te mbe nazozwa telefone mimi na dérangeaka mama Bomengo mais yebisa ya Marie nazozwa ye te ndenge nini vrai nom na ye nde Marie Clémentine Odia aiwa bon boli wana yokuta basobrikaka nde bapesaka biso na batéâtre ya nayebi so esalaki kake kaka na mokuse kaka ya kaki ntango nayokaki esalinga mpasi na levi aya nanga tofandi na bango vraiment
bien kaka nakolobela omo te bango nyonso biso mpena toyaki na boyokani ya makasi bamama bipendu banani donc biso toakokabola te groupe salon nzoyi toyaka groupe moko ya lavandisa tozakokabola te donc tozali na bomoko mpenza mama Ibanga azalaki nayakanisi wana ozalaki na groupe nini salongo bien nzoyi be ozalaki kote ngambo nini ngai nazalaki vraimen na nzoyi ti salon salon groupe nzoyi okotana obana na maneni kala kala mais na salon ozwaki pe moitan kala pe na bosani ozwaki moitan pe ya kozala ebele tosali bapiesi mpe ebele ntango okómai na salon okutai defete tengesa nazalaki deja obesi akufi deja te azali o aza na vivant azali wana azali wana baseri wana namoni balipati nanu te te balipati nanu basengo mpe te banani okutai na ntango wana oyo ntango yo okomi na groupe salon olongwe na nzoyi oye na salon na nzoyi te nazosala nyonso mbale osala nyonso mibale voilà mais maintenant sikoyo awa na salon nakutaki na nani otuninga question so nakutaki banani nayetuni banani okutaki ntango yo okomi na epoke yango nalingi na lobaki baonga nakutaki mama odia oatiki biso mama boli nakutaki mama bomengo ya nanga mbote ebele mama mabele ya marie-jeanne ya yo mbote nakutaki mama alinga ya biso nakutaki mama mopepe ya atika biso mpe atika mama mbula ya mbula na ye te soko oyeba ye wana tozayebala mike me na boye na foto na oyeba mama mbula olobi wana azali bie akufa na mama nani yaya nanga nani atako meki mosusu azali na nzengere namoni ozotanga mingi basi mibali bazalaki shaba azalaki okodioko azalaki sonzo yayo mbote yango ozwa sonzo azalaki pa masumu papa nani ebale mondial papa kwedi papa dudu ngafura ya nyonso presque na papa bebe bongo masasi kabamba mpe ayekuta biso ye nde akokuta bino voilà maintenant ambiance betela biso nono ambiance ni vena bozalaki nango ntango wana batournage groupe salongo tozalaki soki tournage eza tosali tournage na renapec so tosali tournage antuka ambiance ezalaki tolia babiloko tolambaka bayaka nango surtout moto anosekisa biso mingi ezalaki inga oye inga bakotia biloko eza ya tournage ye abanda kolia yango tia oya kosilisa ngo nanu bobani naoyoka ya marie-jeanne mama mabele yongo inga ozalaka koponi molukuso boba tosekika ye ezalaka motika otia so biloko ye nde anosekisa ye kolia nde azali kolia mais mwa batie biloko toyaki na mbiasa malamu mpenza lelo nango otaba esalanga mawa bateatre tozalaki na ambiance moko ezala mibali ezala basi tozalaki bien nayebisi na moko mosusu nayebaka esala ata 3 fois nayebisi vie nanga ebale mondial vie yaka nana mbongo te abi nanga lobi na ntongo lataka ndi kolataka kitoko wana nzela kaka porte ya lopango nga mpe na zele ntango aye amonika na kaka atalaka biso abenga na mati na motuka toke akotisinga babiro mo tokotaki aokabela biso mbongo yesu bakabeli bino mbongo ye asimbisaka kaka yo mwasi simba fumukilas simba wana babenge fumukilas simba mwasi ntanto toya alobi nanga papie nanga na regete toke na la payote na nini na payote ezalaki na kaka na ngeringeri so na kasabu na yengi mpona moseni mwa tovandi wana azalaki ekolo nini papa ebale mondial azalaki mokongo mokongo babi mpe azalaki makambo makasi bino ovandaki na ye estce bomona badifference ya makambo babi azalaki makambo makasi mingi bon makambo makasi na ndenge ya na mosala ezalaka ndenge mosusu na libana soki mpe omemeli ya ndenge ya mabe oke mpe kaka ndenge ya mabe me nga amona mpasa asilika na motu te nayebi te
eza kaka sele éducation na ye ndenge bon nde toyokaka no ebale mondial azalaki facile te na groupe salon wana azalaki dire mais azalaki mpe na bato nde aza kosola na bango mpe soki oyobiyaki di bopa koyedi oloba nini bon pakoedi bopa masumu oloba ndeni bon bango côté administration ya groupe salongo nayebi te soki bango bandaki kozwa direction nini mais komona groupe salongo biso ntango tozokola wana tokotala bino ezalaki mingi tobanda komona mingi papa ebale mondial biso toyebaki no ye nde moto aza numéro 1 ya groupe salongo ye moto adirigeaka bino ye moto akomaka bafilme donc ye moto arealizaka makambo nyonso te ezalaki bongo te bango nyonso bazalaki misala nyonso moto aza kosala moto amutali na mosala na ye azali kosala oyo titelisala so batete so oza moto okomaka yo so oza moto oza koteya nini moto amutali kaka na mosala na ye moto azalaki na mosala na ye en tout cas merci beaucoup bamituna oyo vraiment toza kotuna mama ibanga mama bita nzinga alobaki na bosana te kotuna question oyo nangi natuna mama ibanga sikoyo mama ibanga na groupe salongo baninga presque nyonso botropele mama groupe salongo baza sikoyo na rtnc etake baja rtnc reconnaîtra bango etake baja ya rtnc mpe efutaka bango epesa bango bakarte ndenge toyebi mais mama ibanga ase retrouve na ngola maintenant babénéfice oyo baninga baza nango ezwaka oyo eloko te ou bien comment ou bien bakabola ou bien comment nga mpe nazalaki engage nazalaki na kati service nanga kaka nde naya bato mingi bayebaka bango te soki nakenda wapi so na poto so eyebana mpe te bato bayebaka mpenza te yango namoni lemsu ngai nabungaka lemsu bakotianga te lemsu baoyeba position na ngai te nazala nayaki mpe engage moto azalaki engage motu nyonso asali na nzo esango ayaki engage rtnc apart théâtre eza na mosala mosusu azali kosala mais sikoyo babénéfice nano ndenge ekatana nango mpo ekatana mpo bayebi te mpanga nazali mais nzameka so nazoki na kolinga nameka na kokota totala na makambo mais sikoyo démarche nini okoki kosala ndenge oza sikoyo awa parce que bapapa masumu baza wana bapapa na biso elombe baza wana bamasasi kabamba baza papa biso masasi kabamba baza wana badémarche nini ese osololaka na bango mpo batie bango mpe bana facilité ya kolobaka no moko ya biso azali me aza sikoyo awa te bakosala boyeboye nasololaka na bango te mpo na nimero na bango te bango mpe na nimero na ngai te yango eloko esalaka biso boye meme nasololami na bato nde ya poto me bato ya poto bango baza bomengo nde nasololaka na ye mingi ndeti mama nani mpe nano kosolola ne mama odi atiki biso ye mpe nano osolola ye makasi mama suke nasololaka na ye naza kosolola na ye mama boka mpe nano osolola na ye mama bipendu nde na mare yo nimero eza te nayebi te soki oyebaka tobungisa mwana moko ngai oyo nazali donc banimero nde moto ezaka parce que napesa bango banimero na nga normalement l'émission faut opesa numéro parce que na kotala boye boza droit moko donc nayebi te mama bomengo ndenge olobi na poto nde bosololaka est ce que ye mpe aza ndenge moko na yo ou bien ye mpe abénéficiaka na badroit na rtnc nde bosololaka ndimi te donc se badroit wana ezaka mpona bato baza sur place babilo mosusu mpe esalaka foka yanga moko nakende nalandela lisusu bon omoni biso bakongo tolobaka kiako kiangani donc eloko mosusu esengaka kiako na yo moko fesala mpona mosika moto akolinga yo koleka yo moko akozala te moto akolandela mpe likambo na yo koleka yo moko akozala te apart wana message nini fa okopesa pa ya bana po parce que bana baza kolela makasi vraiment message nini okopesa bato kota toyamba moko ya biso aza en ligne po parce que émission oyo tokotisa moto en ligne à partir ya Congo tokotisa ye message nini ya fa okopesa mpona bana mama boli message na opesa kaka bokangaka motema basi oyezi biso nyonso ezoka bino moko te to ngai na ngai omona ngai nazoyoka mpasi moko na motema na ngai mami ezala makasi simba baleki na bosimbana bozalaka na bomoko bozala na bolingo epa bozali wana mami simba baleki na yo nayebiki eza mpasi mpasi oyo esala biso nyonso tozokoka mote eloka na koloba yango wana voilà awa na émission na biso toza na rubrique moko totiaka ya kobenga moto a partir ya ligne a partir ya Congo mpona kosolola na bango mais moto wana mama yo oyeba ye te mais soki azwi biso na telefone nde tokoyamba ye tomeka mpe kosolola na ye
Bonjour, Papa Prince. Bonjour. Ouais. Bonne santé, papa. Ouais, santé bien. Ouais, Nzambe azobatela vraiment. Voilà. Papa Prince, to sepela ko kotisa yo, to sepela ko kotisa na communication parce que na plateau to zaina mama Ibanga. Mama Ibanga oyo azali moko azalaki ko travailler na groupe Salongo, na groupe Nzoi. Pe ba travaillaki na mama Boli watika otika biso. Maintenant yo ozali moko ya scénariste ya munene ya République démocratique du Congo comme ba film ebele. Pe ozali moko chroniqueur ya makasi o ezaka soki olobi likambo bato bayokaka. Voilà, makambo ezokende ndenge nini kuna na ngambo na bino? Par rapport à maman Boli, non? Par rapport à maman Boli, bonjour la maman, on a biso à la plateau. Bonjour. Bonjour papa. Partout dans le monde. Bon, on a biso, de m'abonner à la chaîne. Ouais, j'ai mis d'or. Vraiment, maman Boli, na eba el lote kala. Maman Boli total na ba télé. Total ba na ba télé tout ça. Et après, na monde dans monde to kotaki. Tu as aussi fait connaissance na maman Boli. Maman Odia Boli. Et ben ko appliquer na ba film nanga sur na tie na casting. Abane ko zanga te. Ba film nanga sur na tie na ba casting. Abane ko zanga te, abane ko disposer ba tana e. Talaka maman Boli baza ba icône. Koya na film na yo inzape azo considérer yo. Et puis ça ba chance moko boyi oyo bate belé pétan so ba opportunité monter à diriger ba maman Boli. O ba pati tengosa na ba dirigeant. C'est nga na zo mo occasion ya ko diriger ba maman Boli ba vechapa ba vie papa Kwedi pe à son nom papa Masumu ba maman Linga c'est presque groupe Salongo vraiment ba te belé na ça ba mo ba film ba pe à son nom ba kokodio ko maman je parle au téléphone nous avons chance ya ko diriger bango liwani sala tibiso vraiment pas si tu veux que maman a maladie na Boli misara ba dire biso ba papa bana biso ba sindenge ba kana mala biso akimie vraiment problème ya te la grâce ya maman maman Denise Nakero ndesala que maman Boli akende Maroc pour la formation mais Zamba décidé ndenge mususu souhaite aki pour na mbongo mais maman Boli akufete batika biso te alina sala na biso Nzamba décidé ndenge mususu nzambe mo ayebi le pourquoi biso sala biso kaka pasi po ba maman na biso ba papa na biso oyo biso tolanda lokolo me bazotika na biso yosala biso vraiment pasi ya kosala te. C'est ça. Est-ce que tu es scénariste Nathaniel Osali na kokoma ba film parce que bino ba scénariste vous allez se bo koma botal rapé casting est al rapé base na bino na kotala ba techo baza kotika biso ndenge lobi wana eza de regret. Est-ce que na bana o bazo ya lelo na kolobenga bana te na ko na respect na bactère o bazo bima lelo est-ce que ba kokoro mema ba poids oyo ba poids lourd oyo bo perdre et ça ne pas c'est pour nous remplacer mon tour c'est mon tour na jeune et net c'est mon lomba et là pas c'est pour nous remplacer yo papa Kwedi ça pas c'est pour remplacer papa sans souci mater maton le pas c'est doit remplacer et ça va pas c'est pour nous perdre on fait la musique lelo papa lutumba batika biso nani akoya kokoma banzembo su le roi papa lutumba papa tabule papa lombo batika biso nani akoya su kokoma banzembo le roi bango eza pasi eza mo pasi pour nous remplacer na bandi kuna biso eza mo pasi yo fambisa je roi maman Boli ya mo pasi donc ça va déjà vite au nous doit na cinéma na biso surtout na biso de tokoma ba filme au na Dalili Kambala tika biso na ko jouer le roi Dalili Kambala voilà na ko incarner le roi Tchani Faye na ko sala le roi papa
lunga fura na kosala lokola mpe na biso mondweri eza mwa bapasi oyo tozokutana nango mpe na bacasting nde tokomarobi a place oyo efale ezala kaka mama boli place oyo efale ezala kaka mama ntita place oyo efale ezala kaka papa kweli eza mwa pasi conseil nini okopesa pa ya bandeko na yo baartiste comédienne ou comédien oyo bazwi chance ya kotravaille sikoyo na théâtre lelo baponi nzela wana lelo conseil nini okopesa mpa na bango parce que bao mpe baye lelo baye mpe naki bango conseil ezaka ke bamama to bapapa oyo biso tolanda tala nde bazotika biso tala nde bazotika biso bango bazalaka boye te ndenge lelo biso lelo yo respect ya bamikolo eza te respect eza te biso théâtre tosala biso namoni mpe jani aye to napanga na kiti mpona te natikela mpe jani kiti lelo eza su bongo te lelo eza su bongo te respect eza te théâtre oyo totalaka théâtre oyo biso tolandaki yango te tokosalela ndenge biso totalaka ndenge biso tolandaki yango te tokosalela bandeko respect ezala kaka totravaille mpe lelo otango tobeta tokoka mama boli baba icone oyo lelo mama boli elonge kombo na ye na mito ya bato retire akokosala te mpo atravayaki apesaki bo jeunesse na ye na mosala oyo atravaille mpo afandisa lelo okombo biso mpe fo totravaille totala liboso po tofandisa mpe bakombo oyo baicone na biso wana bafandisi epesa voilà papa prince nayebi ke non osali vraiment mingi moto soki aza envie fo koloba bolamu na ye pendant aza envie osali mingi okomi mingi yango wana omoni ke non bato basepelaki sikoyo babenga yo papa lutumba ya bascénariste ya théâtre voilà parce que okomi mingi vraiment donc bato bareconnaître yango te ngai aza koreconnaître yango parce que yana bafilme mingi ya yo mpe oyo ngai na filmaki totavango elongo ngai na travaille lokola réalisateur maintenant soki yo moko ovandi filme nini ovandaka mpena otaliki nana bafilme oyo nyonso ngai na koma filme mpena oyo ekotaka ngai yango oyo titre oyo mpena filme oyo nasala mpena oyo ekotaka ngai yango oyo filme nyonso nakoma bafilme makasi mais filme oyo etikalanga na mutu eza filme oyo ya koimmortalize balégende baicone ya théâtre lokola papa na biso masumu de brene na papa kwedi na filme dialogue contre de la pente c'est que na groupe salongo basalaka dialogue contre sans souci na groupe salongo basalaka pardon na groupe salongo basalaka dialogue contre sans souci yango natalaki naga il faut nakende na ndenge mosusu nasalaka filme dialogue contre de la pente dialogue ezalaki papa kwedi de la pente ezalaki papa masumu eza mpe filme oyo esalaki nazala nomine na nzonzinga award ezalaki filme oyo esalaki nazala nomine na nzonzinga award eza mpe suna filme mosusu nasalaka bos kokodioko Boss Kokodioko, ouais. Puis na biso Kokodioko, personnel, malgré na état oyo azalaki nango, oyo Veshaba, nan pe afandi Veshaba ebisinga, est-ce que okokoka kolonga Kokodioko par rapport à la problème ya mutu. Mais la salaki est fort dans le canal kutana na ye avant tournage. Peut-être que Solanae n'a pas de prendre à dire dans la faiblesse côté la salle est fort et on la tournage a tourné pendant 2 jours. Le tigara et le film où on a bien à opérer la mopeto la poste au Kobioko. C'est ça va film à Souka. Na des Shaba et la salle rapide Shaba Mikiliste. C'est ça va film où la banelle qu'on mortaliser by icône na biso. By icône na biso na film la salle qui est enveloppe. Enveloppe les films la salle plus de 2 personnes il y a groupe Salongo. Maman Linga, Maman Pembele, Papa Veshaba Moscovite, Vema Sassi, Papa Kofi, Vema Soumou de Pende, Papa Kouedi. C'est la salle qui vraiment presque 2 personnes il y a groupe Salon. C'est ça le logo. Il y a aussi la combat souvenir comme la maille. Il y a Baïkon, voilà pour diriger. En tout cas, félicitations. Merci.
Merci beaucoup, Maman Ibanga. Oyoki mwana na ndenge lobi tant to soli masola batitenge sana awawa tango mon ozomona boye bazobimisela ba talent oyo boye okolo banini na sepeli makasi ozongisi nga susu na dialogue contre sans souci ponga pe nazalaki yango esanga mo esengo makasi vraiment merci maman na sepeli dalo bando ba bona mono okolo ka titenge sana. Voilà, maman la vidéo on rappelait maman titenge sana. Voilà. C'est ça, oui, merci maman. Merci beaucoup maman. En tout cas, félicitations vraiment. Moi, je vais pour l'émission Tokun de la Bosolo et on s'en a bien dans la dédicace. Merci vraiment. Surtout dans mon IP, maman a vu ça, maman est pas mal d'appel par icône. Et ça a vu ça dans mon bouche total. Vraiment merci maman. Merci. Monsieur Zakitoko. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Na perdre ba contact on azo yangola bo na perdre ba contact na za penda ne kana besoin ba numéro. OK, je vais vous donner ba numéro. Merci beaucoup. Bambote opesi pa ya nani opesa pe batu na bambote osala bien. Motelanga na maman na biso maman Ibanga au hasard plateau. Merci papa. On est très dans ligne sur le plateau. Merci. Bambote na madame Belvi Belinda Kandi, bambote na famille Bota Mubimba, bambote na bato tout balinga kwa msala biso. En tout cas, merci na yonelo pour passer na ngapi na lekana duplex. En tout cas, merci beaucoup vraiment Papa Prince, merci vraiment la confiance au Pesa Biso, merci la minute au Pesa Biso et ça la batoming te bako ko Pesa yango, mais à travers Biso vraiment au Pesa Biso ba minute na oyoyo, toto Biso je midor toto melio journée bolam, on peut dimanche bolam. Merci pour mon avis. Merci beaucoup, connaissance. Voilà, maman Ibanga, tango mona kaboye, tango mona webana ba obimisa batala ya boye, sala ka ndenge nini. Esalinga esengo makasi. Esenga esengo. Ndenge ba osala boye, ezongisa ngai mayele. Ndenge na mona kasila na belvine ba osala. Esanga bi ba osala fierté na biso bata théâtre pona nga. Na sepela na ba mba. Ba osala fierté na biso ya théâtre. Mais autre temps donc na polémique était pour maman za na katikati autre temps asila na belle vie mais état que maman so tali boye oyo ko rappelle mato yeke no mwa mbutu mutu ezali po ata to kundela bosolo mbutu mutu ezali si la solo na belle vie te beka solo na si la te to yebite pona to mona te bana sika maronde to monaka so ezali toli ya kopesa bango caméra yango yo toli no kopesa bango état que maman toli na kopesa mino lokola maman ezali bolingana musalaka oyo ozosala yango yazosala musala yazosala kala yango ozosala bolingana pardon bolingana biso tolingana tala ndenge nazali yako nazana souci ya maboli nde na sali une semaine za cap donc pour nini bolingo so ozali bolingo te nde na kusala biloko tozosala tena koleka boye pete bosala bolingo bosolo yo moko aza te oyoka souci te oyoka souci ya moko tozana bo moko po musala tozosala ezaka moko même l'église babi tolingana tozana bolingo eloko eleki bolingo eza te papa na ngai eloko eleki bolingo eza te ata oyo asali kuna ezaka mosala moko kaka bozana bo moko na souhaite bino mema bozana bo moko bozana bolingo nzambe apambola bino nzambe apambola biso en tout cas balobi maloba ya mama yango wana eloko eleki bolingo eza te soki olingi moninga na yo te okolinga lisusu nani mama est ce que ozwaka ntango yo ozali ya na groupe salongo je pense qu'il y a Solange Minondo. Akutaka déjà. Minondo akutaka mwana noko na ngati. Oh. Ya zwa na guba monanga mwana noko na ngangolo mingi. Oh. Aza mwana lemba na lutoi. Oui oui. Mwana noko na nga. Akutaka déjà na groupe salon déjà. Lipati akutanga. Omone ni façon na ye, ba façon ya Minondo. Donc lelo au perdant état que au travailler dans groupe salongo azape mona noko na ndongo yo lobi façon bana mona Minondo to perdant pendele mamwasi azaki bête na sel moi wana ete lokwa mibali
ye mpenza azalaki bete na kati ya scène okoyo nyonso kopesa azokata ngo kaka donc naza na souci na ye makasi soki azali ti lelo naza na couple na ye mpe azali mpe na couple na ye me nde couple na ye lelo eke likolo mwana wana mwasi te chose de plus sanga na nzoto esanga mpenza bolimbisi mpo na question yango parce que bato mosusu eza na baquestion oyo bakokaka te soki si babosani déjà pota ezalaka na motema surtout azali moko ya kati ya famille soki esali mpasi en tout cas vraiment mama alimbisa po parce que koperdre motu oyo oyebi keno azalaki soda na famille azalaki soda na art eza facile te ya kozongisa ye lisusu c'est pour cela yango wana toleka na question wana mama lelo makambo ya bapoison eye mingi na temps oyo batelaki kingandi poison wana kuna batelaki ye poison nayebi te bato balobi mpe keno ebanda na groupe salongo bozolobaka lelo ebanda na groupe salongo est-ce que na bolingo oyo olobi keno bozalaki nango na groupe salongo est-ce que ntango wana mpe balobi keno bato ebele bakufi na groupe salongo bakufa mpe na bapoison est-ce que nayebi te na oyo yo nalobi oyokaka yango mpe komela ngo na matoi en tout cas te mpona koloba poison ekokita makambo ya poison nga kuna oyoka okasi konini makambo oyo komela bana po babi ebale mondial ye mona na kufa na poison te akufa na poison te ayeki na maladi lokuta akufa na poison te akufa na poison te ayeki na oka maladi biso makambo ya poison ezalaki te toyaki na bolingo ata neti bana mibali bazala mo bakara na bango yo na ndenge no ya ndenge na o mais natika mona bango basukana te natika mona bango soki ndenge ni te ndenge ya lelo ndenge ezali ya ata mokolo moko te bazalaki na bango ndenge baza kaka wana otali papa masumu azali kaka papa masumu otali papa kwedi bakosola bombote mbote soki likambo eza basolo soki likambo eza toyika bambane basala bone bozala bino na papa rigen yayo mbote yango ndenge boza na papa rigen penge sikoyo yebisanga bosolola ntango ya mosala bonso mosala eza nango te boapele eloko mo te bakamaki likambo moko te ke bozala eza ka ndenge wana mais ke na poison lokuta bakosi biso ntango na biso koswana bazalaki te poison ezalaki te wana lokuta mais moto na moto mpe besika mosala azalaka na pire ye bozalaki ebele bamalinga banene tosa bango bozalaki na bango mais nani mpenza na groupe salongo nde bozalaki bino bana basi oyo ozalaki benakena oyo pire nga donc so tozwani boye toke soki na babare na bino ntango wana nga mpe nazalaki moke donc nayebi te so banaoke mpe lingwala so banaokende kote nini bon kamari nanga mpenza intime lipasa nanga suke chéri suke suka mikifunga chéri suke ya suke na wana mutu etele so ayeba ikaka so nga na koti babi lipasa wana déjà za place boye basinani bayebisinga so yeba koti babi lipasa ne bitongo lota ndenge moko donc etele se babe abenga so les inséparables ozomona ya à part ça nakobima mpe na mama bome bolingo mwana biso ke na biso na table d'un palace toke to bato to ape bato ko s'épanouir ya emo pe mama na ngabe bi pelo emo place eza so eza ngo mina bi eza na ngo mageme ama sanga te meta gazo bo fani bato ba mena bo mela kaka ti bazo mena ba mais o bi menza te so to na problème to bi mana biso to lisika moko to vani kameza ke ok na ngabe ko tala pe wi na ndako na ye ça problème te mai banga mère combien les enfants 3 enfants na bana nde baza bango nyonso misato wana eza na mwana moko mpe omonaka keno oyo nde namonaka ye mpe ondire un jour osala théâtre bazimakila nesu bango te ezwi mwa moke ya liboso ye alimaka bamizeki banini boye asisani baklasse azani bon kuna likolo me alingi babi wana mpe na mwana ya leki na nga mwana nga yaniki ibanga alingi makambo makasi soki alobi lelo ke na décide asala théâtre conseil okopesa eza nini okosepela nango yo mpo loki banzela okuti mabe na malamu nga nakosepela nanga mpo eza mosala nanga azwa nanibi moko mpe azala voilà eza longo ya badocteur bazalaka soki ye aza deya docteur aolinga na famille ata mibale so bamingana so babima voilà eza malamu parce que nayebi ntango nasalaka émission mona mama shako alobi keno ntango abandaka théâtre ezalaka diri po papa alingaka te papa na ye alingaka te chaque asala théâtre voilà beta bena lisolo wana betelanga lisolo wana bimulumba papa nanga alingaka te nga chaque nasala théâtre maintenant sikoyo nayebi te yo mpo kutana na ka ndenge wana parce que bino ntango bobandi baart ezalaka lokola lelo te bavaleur nango ezalaka lelo te estce na ndako baacceptaka mbalama tosala facilement ngai yango ekosala naki nasali
bamoninga ya tv oh bakamu natiki bango pe kabongo tikala pe kabongo basepeli na bango première ok obimi na yo lokwa ozotanga ozosala théâtre me ozosala ndeni tozosala wana tozotanga na ntina stisi ntango natangi mona okima nakima bathéâtre kaka bonde ezala mais naye kocontinue bacoup d'histoire na ngai na la concert en tout cas na Marcel. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, mission qui tokoti c'était na maibanga. Ba question pour pesa nga eleke belé. Donc toko luka ko benga eli soso pona ko kota na ba branche misoso. Maibanga. Tozo ke na shit. Koya na yo kolonga Congo pona koya ko CG na Angola. Kuna ozora des décisions au sala groupe ne baninga misoso ba malinga to mona ba sala rapé ba groupe. Ozora décision na. Na ozora décision na te. Tu as ça groupe théâtral. Muli bana tout na question. On a vraiment mon sur une carte à président. Est-ce que vous dites que c'est un azaka leader? Nous sommes un azaka président. Au cours ça puis la sima moto pe obimé. C'est ça pour monter. Mais on t'a appelé la musicien muso zaka teke lokwa yo zaka jibe piana muso ko baka kwa jibe piana. Aux musiciens ba to ko katana jibe. Mais nga na évité ce moment tuni nga ngata na ozongisa bato ba yone falo tuna mama nga siko yone tuna mama question mama ndebino bosala musala la groupe salongo est-ce que il faut montunyo so aza la leader ou parce que au mona lelo au mona mutazaki na groupe oyo ako mutema moto ya kolonga pa ke sala ye groupe est-ce que faut montunyo so abenga mika pa sala groupe théâtral kasi yama ka monte théâtre ba dobe bati yawo mo lukunye koti yawo mo likaba pozo tuninge koti pona ndenge wana autant na moni bazui asali ya couple ki boso ngape na yimi ne yo zole tenga pela ko lingana leka pona leka pe muno pona le pose bele ko leka nani ko leka nani so sala mo sala no kaka tika mutazali président zali président lem su président pe yo leki na kusala makasi mote ke lem su président yo leki yo kele boso ya zani ka ko tika ni ka président à part sa vie à théâtre ya Congo ndenge bino bosala ki yango na ndenge ko tera na Luanda awa ba vitamine na ngweza ndenge moko wana na bo polémique te na lingi bena polémique te pa meza oza icône ozotala miso ezomona nanu yande mote ezande mote koswana kuinana bendana awezana eza penza ya moi théâtre avec les bosso ezate onzamba linga place kimia yali so kimia ezate moi azala wana ezate ya na osinga ba ndono so tuzana bomo tuzana moyo kani ezaka musala moyo zo sala ngana so ya zo sala so to teka maele moko biso msato so elo to tombola osili voilà donc ine mama ibanga apesi conseil pour passer awa tango tsoko zo sala mission oyoyo faut simba bien kina fait on a yambi mama je pense que non okubakisa ebele soko zota l'émission pe émission eza émission moko bombaka yango soko ninyo mama lobaki boye abetaki lisolo boye ne tout ça ozo kata ko parce que bino ba jeune fille lelo bo sala théâtre lelo boye yango na encore to bino bo koti théâtre yango kota yango na encore donc na sala ka ba mona ngai tant que osala ba mona yo olati chip moko oyo ko sala keno oyo ko sala ba facilité ya ko benda pe mibali nzoka ndena ebite mama soki bino tango wala ba biema pe on compter biso bonde biso maputa robe mulai oto edike masiti théâtre ezali ko edike masi mais bon pe bana robe bisa mama robe biti na se bon na se makolo te bon mani samba wala tandeni na toujours que so mani samba mais là te na bino bon là te wana na groupe salon pour producteur pour ba ngaro ça fait moi pas c'est pas lelo ba producteur so ba zo poussa na makambe pe ça passer ba là te les pesos et ça là non monte le mi ba mo ba ke et là tu nous avons là tena lelo et que c'est to musu to kola tabona ba to ko vana ba tata bona ndako na bana et simbate moi ota la télévision moi ota la télévision ezate maluba ba ono ba monoko bilama balati et pesate to côté c'est que la mine ezaki nini mama wana na oye ba pas passer to tika na ba 5 minutes rapidement na mon ingénieur Vigan Penge au sanga de asine na yebite série wana to lobra kisi mais série wana ezalaki omona okoluka kaka mbongo soki bandi balabale kauki kasi musala malamu c'est que musala malamu
Laissez tomber. Atoza Okuta su mutu, atoza na transport, ba papa, bana, ba leto wana tsema ba téléphone noir et blanc, au moins ta musubino a bozana ngote et en cookie. Bozana ngote awa mbe bonge ta longa ndako wala na plein ya bato. Musala malamu. Musala malamu, réponse ya mwana. Musala malamu. Yeba kosala musala neza malamu. Biso ba kongo tolobaka kisalo kia kingeye. Merci beaucoup Maman Ibanga, vraiment mot de la fin nayo ezanini pour na émission ya lelo pe o moni émission ndenge nini tokundola bosolo. Tokundola bosolo eza bien il toko na sebe pour na solo sur na papa Prince. Vraiment na partir à Congo. Vraiment na sebe. Papa Prince bo santé biso pe to na Angola wa. Toza pe fosa la pe na biso ba o mukala biso tout ça eza malamu. Na sebe na ngopo bato ebele bakodécouvrir ngai bayeba ngai susu te epa nazali vraiment nasepeli nango vraiment nasepeli nango badédicace okopesa pa ya nani badédicace na yo bambote na yo parce nayebi kozala matanga pene eza ya bino ya groupe salongo mais message no okopesa badédicace okopesa esala malamu napesi badédicace nanga mingi epa président masumu napesi yalaka yala napesi susu epa ya papa Elombe mama Bipendu Pembele suke Pembele na boka napesi susu ya batata napesi Masasi napesi susu Masasi mbote bon guérison pe pa ya ndeko na walinga kasi ona naloba te pa mama linga bika na kombo na Yesu vraiment nzambe alola amona yo bika kombo na Yesu obiki deja na kombo na Yesu yango wana pesi mbote na bato nyonso tunga linga awa pe na pesi chef pinte pas ali mbote na pesi papa Didier hôpital mbote docteur mbote na yango oyo na pesi bandeko na na poto Rémi Massasu mbote Fayi Massasu mobimba na pesi Edo Manzala mbote na France qui n'est pas ali na pesi Fatima Kalamba Fayi Makalamba nyonso na France mbote na pesi famille Ibanga nyonso mbote mbote na bino nyonso epai bozali famille Mutudi mbote ya Valérie mbote na pesi nyonso mbote na kombo ya Nzambe ekuta bino malamu Mama Bitanzinga pe asepelaka no makasi ye mutapesa nga question mona odo tuna mwasa papa deyo ya mbote ebele penza na pesi pe papa mbote bele papa deyo nzinga mbote bele na bana bino nyonso voilà olobini pona Gemidor na moni plateau mo malile ezopesa asepe na makasi na moni kane na na RTNC kane na RTNC de ba studio na sezalaki niti arina pek en tout cas merci beaucoup vraiment Mikole Boya tozo lukaneni ya koyeba ba mama bazonga suna ba filmer lokola pa de ya saleli bango esika ba ko ya ko lobanga makambo so bazana ngone sikwaza na matanga akopesa bino programme kala mingi te avanga na clôturer ebembe ko yaka ebembe ko longwa nde to sona mama bombengo ebembe ko longwa le 16 comme le 17 le 16 avril quand comme le 16 le 16 comme le 17 na 14 na 4 du matin 4 oui et ko vanda ne masasa pesi epensinga ba ko nango le 20 pour pe abela ki mingi le 20 avril organisation c'est dans la RTNC na rasi ba mama bomengo ba okita pekini moi kete ba okita moni bolingo to wana ngo aza pe na poto me bazokita ki ezomona na vraiment mais so esengeli mai banga okita kine ya pêcher te soki pe na empêcher lo peso papa yo so katinga mo eloko na ki merci beaucoup caméra yango wana oya yo wana na osenga yo tindanga mo eloko pona ke kolela moninga na maboko nona mama busu voilà merci beaucoup vraiment Balobi oye bandaka malamu esilaka malamu ngana mama ibanga na yebisaki bino tokosilisa lelo te po parcours eza molai makambo akosolola eza mingi mais botika biso bopermettre tosolola ndambu épisode par épisode po atalisa bino tour wana tokoyamba ye tokotalisa lolenge nini motu po okoma babenga yo artiste
okotambola ndenge nini soki ozamona mwasi okobanda théâtre ndenge nini okose comporte ndenge nini tokosola mpe bamakambo wana nyonso mpo ede bachaine fille na biso oyo baza koya na ntango ya lelo nakozanga te na kopesa bambote na ngai vraiment mingi na Thierry Kasale Fontale ya mboka mon grand frère propre napesi yo bambote ebele Trésor Ngina Mau ya Esther Ngabadi joyeux anniversaire na Esther Ngabadi mbotama elamu parabenge donc abosani papa takinga bosani papa takinga ya minzoto wela papa ya yo yango je t'aime ouais bon répéter jour ni on répétera chaque lundi wana wapi toza na nini na ni na mabeng Sin Africa chaque lundi toza muso to leka donc na ya wana na ozo ba image pour émission oyo rolanda na benga yo naza na ba image pour parce que fona mbape pa takinga oui les amis. Ouais, merci beaucoup. Na pesi bambote nanga na MK Madode ya Chief Afande. Na pesi bambote belé, bambote nanga na Mama Étoile Kingombe. Les étoiles d'Afrique mo na pesi bino bambote. Na pesi bambote nanga na Junior Timba Makolo. Na bosani mwana ngai. Papa Junior Timba Makolo. Bote manangai. Papa ya yo bote belé na bana pesa bambote na mama. Obosana te. Mwana ngai Étoile, tala ya yo bote. Gabriel, ya mbote yango. Ouais, Gabriel Bolembo, Mama Tumba. Tumba Sila, ta ya mbote. Belle fille, ya mbote yango. Mama Gabriel Bolembo, Mama Tumba, na peso ba mbote ye na ninga ba jeune ayete. Biso to ba mi bange. Tumba. Biso to ba mi bange ya Gabriel Bolembo donc to ninga ba jeune ayete. Ba mbote belé na la validaire mon président, na peso ba mbote belé place ezwami yo. Et pourquoi pas na peso ba mbote nanga na mon ingénieur Rigen Penge. Rigeni penge balobi yende suka ya makambo voilà tambo omona ke na ba communication nde ya na Congo à travers ingénieur Rigeni penge babi coaching ezo leka makasi quoi babo ya basambwa olela yona nani biso zozaka malembe to kende système caméra to koma kaka voilà bambote nanga ebele na pesi na Gradingi na Mau bambote na ngai na Cédric Kaluji à partir ya Zambie BBC Kasa na peso bambote mi José Mabilama mon papa bambote no yango wana pourquoi pas na pesa bambote na ngana Nicolette Meta ya Bazar Lendula Ebenezer na pesa bambote belé nazolo ba bien que non soki oza na besoin ya kisi ya bien na Luanda awawa kisi ya bien ya poto ya bien atozo bien la maladie nini bakomele ordonnance kokene musika te pharmacie Ebenezer ezali awawa soki outi côté ya Palanka ozo ya Kimbangu leke visa Kimbangu avosa la courva wana ya Kalemba Doge okiti wana pharmacie Ebenezer ezawana ozo bakisi ya kitoko ya kosakana te peso koza na besoin ya promotion to ça promotion to lobela makambo na yo ba mamero ezawana benga biso to kosala promotion ya kitoko même au na poto Afrique du Sud partout na Congo on to sala promotion biso j'aime bien to sala promotion to lobela makambo na yo benga biso ba numéro ezawana ba numéro muso ezawana papa de à partir ya poto eza place wana je pense que non tozo sala ba vente ya ba caméra ba vente ya ba carte mémoire to sala yango kala mingte boutique na biso déjà ekofungwama pona koteka to pesa bino adresse na biso place Gemidor ezali comme ça boya osoma biloko bozala ngo besoin mama ibanga numéro ya téléphone ndio ke na bosana numéro ya téléphone ezali plus 244 pour ala ngolati plus 244 932 94 34 07 bandela so il faut passer bande sur la zone plus 244 932 94 34 07. Voilà, merci beaucoup vraiment Nasepeli ndenge émission oeleki soki bozali na ba remarque europesa kofinga te pesa remarque bobongisa boye bozala boye émission eza vraiment pona bino eye na Luanda nde pona bino yo mutu oyo batuki yo mutu oyo bamoni ke no balobi na oni kambo esalinga pasi j'aime bien eza pona mutu nyonso na lobi bien j'aime bien eza pona mutu nyonso yaka loba likambo balobi nanga na ilandaki yango mbeza bongo te eza boye toko yamba o plateau eza pona bato nyonso to salango pona bato nyonso bazali na kasa Luanda mais émission oyo yo tango toza kolekisa yango yo mutu ozalaka na tension salake bafoti mungwa pembeni bo parce que o eza to kundola bosolo soko linga bosolo te ça déjà mungwa pene na yo pourquoi on appelle ça bambote na ngai na Rikana la douce
Rika la douce. Balobi. Rika la douce. Ah. Tosuki wana. Bye bye.